Abonnez-vous massivement sur Parole de Vérité TV, votre chaîne. Je ne voudrais pas te prêter le mot. Je n'ai pas de mot à te prêter. Mais je voudrais juste te dire que Mana Kope Santa Fédération. Le souffle de vie que tu as, c'est la même chose que tu peux avoir dans la vie. Que là, c'est l'habitude de Dieu. C'est la grâce de Dieu où tu penses. Il t'a fait grâce de pouvoir au sein de la pauvreté. Et là, tu as beaucoup de sens. Et maintenant, quand tu as dit le mot, à quel tu vas l'utiliser? Ma regard continue à te là. Est-ce que tu peux compter le nombre de morts? N'importe dans la vie. Mais Dieu t'a fait
esika oyo lipamboli na ngai ezali yangoyo. Amen maombi. Amen bana ya maombi. Bana maombi bazali awa. Yango na lingina yebisa yo. Vaya soki ozotambola na vie ya vagabondage ya lelo ozali awa. Lobi ozakuna. Oyoki kuna okei. Ya tika. Tika po. Oyebite place nini okende okuta na malédiction. Amen. Amen lingomba na nzambe. Vie ya vagabondage ezali vie oyo ezalaki malédiction epai ya Caïn. Mais biso lelo na pokwa lelo toza bana oyo toza béni epai ya nzambe po tozala stable, tozala posé na vie chrétienne, tozala posé na kati ya église na biso, tokoka kosepela na église na biso, tomona bolamu nzambe azosala kati na esika oyo. Amen. Est-ce que ça na mutu moko azomona bolamu awa? Est-ce que ça na mutu moko azomona makambo nga nazomona? Nzambe apambola yo. Oyebi ke lelo nakokai koya te. Lobi nazalaki wana na vandi. Nazokoka ta kotelema te. Po natalisa yo monene ya nzambe oyo aza kati na esika oyo. Nzambe aza kati na esika oyo aza nzambe ya malédiction te, me aza nzambe ya bénédiction. Nzambe ya epopo aza nzambe oyo atelemi mpona kopesa solution na likambo ya moko na moko. Ata oye na mikumba na yo kozonga nango te. Ngai lobi nalamukaki bien te. Nalamuki à partir ya 5 heures, vertige makasi. Journée mobimba nazokoka te. Ntango nazobima mpona ya na prière bana balobi kokende te. Nga lobi nakei ngai na oyo ezosala nga tokende osila na kakuna. Amen libota na nzambe. Komona bino nyonso ntango nayaki alobi navandaki wana. Nayebisi mosali na nzambe lobaka liloba moko nazonga. Alobi peka liloba moko. Alobi o nyonso ezosala kati na yo elibere yo lobi ozala en forme. Amen. Haleluya. Na moni loboko na nzambe kaka ndenge adeklare wana kobima nazobima awa nayoki nakomi stable. Vertige nazalaki koyoka nayoki yango lisusu te. Yango nazoyebisa mutu moko soki ozobela ovandi na ndako osali erreur. Pasi babanisaka yango na ndako te yaka na mikumba na yo na eglise ya nzambe. Nakei mpe 5 heures ekoki nalamuki mpe bien tolandi prière ya 5 heures na nsima ya prière. Papa eloko ni nzambe azotanisanga. Nalingi nayebisa yo ekozala distrait te. Na 15 jours oyo nzambe osalela mutu moko makambo ya minene oyo akozala branché oyo akozala attaché omona loboko na nzambe. Nakamami nazomona na nsima prière ya 5 heures. Nacheka mutu na se namoni bazoyebisa ngai omoni bato nyonso bazoleka bazalaki baprisonnier me bauti kolibere bango. Nakanisa nokobeta na minolo. Oyebike malédiction etiaka bato na prison. Soki malédiction ekangi mutu oza prisonnier moyo miyebake naza prisonnier eza te akosi ya malédiction. Obana omona mosusu eza normal nzoka nde eza vie normale te. Vie normale c'est la bénédiction de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Amen, maman. Mais maman ya likambo ya moke oyo tolingi tolobela na pokwa lelo tozolobela sur la malédiction et la bénédiction parentale. Malédiction et la bénédiction parentale. Soki tolobi likambo ya parental tozomona ba parents, tozana ba parents biologiques, tozana ba parents spirituels, ndenge tozana papa na biso popo asa père spirituel. Amen. Toza na ba parents lokola ba parents nyonso na mokili o nyonso asa lokola parents za mukolo asa parents. Si vous tozolobela likolo ya malédiction bénédiction oyo eutaka na ba parents. Soki tolobi likambo ya parents tozomona likambo ya père. Père elingi koloba source. Na kati ya source oyo ezali père toyekozala na source ya bénédiction ekozala mpe na source ya malédiction. Amen. Soki bapapa na biso na mokili balakela biso mabe metango toyeba
totangi na mukanda ya Ephésiens chapitre 6 verset 1 à 3. Bible elobi boye, enfants obéissez à vos parents. Bana botosa baboti na bino. Pote na nzela botosa baboti. Nde bokozala heureux. Bokozala batu na esengo. Pour vivre longtemps na mokili. Maloba oyo ezali attaché na promesse. Promesse oyo ebombi lipamboli kati na yango. Yango na mwana nyonso oyo azali mwana na Nzambe, oyo ayebi Nzambe, ezala mwana oyo azwi éducation ya malamu, éducation de base, azali mutu oyo azana botosi devant ba parents. Azali mwana oyo azana limemia liboso ya mikolo. Azali mwana oyo azana limemia liboso ya mutu nyonso oyo azali élevé en dignité. Alors nanzela ya botosi oyo Bible lobi biso pe ba parents soki toke na 4 biso pe ba parents tolinga bana na biso. Amen. Amen. Yango na parent oyo azana bolingo na bana azali parent oyo azawana te pona kolakela bana mabe, mais azali parent oyo azawana pona ko bénir bana na ye. Amen. Yango na soki tozo malédiction na ba parent na biso tant toye pa ina Nzambe toye kokutana na parent ya molimo ezali po ete malédiction ezali kati na biso ebongwana. Bénédiction au nom de Jésus. Amen. Yaya, soki totali likambo malédiction, eza na malédiction ya ko réparer, eza pe na malédiction oyo toyi ko réparer te. Malédiction eza te forme. Toza na malédiction oyo esengeli ko réparer. Malédiction esengeli ko réparer, eza malédiction nini? Ezali malédiction ezali avec cause. Malédiction ezali avec cause. Ezali malédiction oyo ezosenga réparation. Loba réparation. Ah, il faut qu'on répare yango pour visa na yo pa récupérer mon monde ya ténèbres te. Eza pe la malédiction oyo ezali sans cause. Malédiction oyo ezali sans cause, ezali malédiction oyo ezali nul et sans effet au nom de Jésus. Po soki balakeli yo mabe eke yo yebi mabe moko te, osali pe likambo moko ya mabe te, malédiction wana ekozala nul et sans effet, ekozala na esika te, ekolonga pe te. Yango wana tolingi koloba boye, totelemi likolo po tokoka kokota na mama ya likambo na biso ya lelo. Telema likolo tohonore liloba na Nzambe. Tozana mukanda ya Genèse chapitre 27 verset 11 à 13. Genèse 27 verset 11 à 13. Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27, du 11e au 13e verset, je lis au nom de Jésus. On dit amen. Ah, bongo. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü mon frère est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui répondit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me le prendre. Amen. 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 Vananza papa molayo. Awa na mukanda Genèse oti kotanga. Ezali moment oyo Isaac a komali déjà mukolo. Bible lobi
akomaki déjà mobange makasi ya lembi ekomaki na temps oyo esengelaki apambola bana na ye na boye lipamboli ezalaki ya grand frère ya Jacob ya Esau ayebisi bango naza na posa na pambola mama Rebecca lokola azalaki kuna azoyoka lisolo ndenge papa azoloba amen église mwana nanga zala bien na mama zala bien na baparent ozoyoka mama ata aza ndoki yo zala na ye malamu ata aza ndoki salela ye bolamu soki aza na posa eloko pesa ye kabela ye soki aza na posa elamba sombela ye lipamboli na oyo yango wana na boye mama Rebeka ayoki makambo oyo ntango ayoki ndenge Isaki azoloba abengi Jacob alobi yaka nayoki papa na yo alingi apambola Esau nalingi nayebisa yo mwana nga na pokwa lelo Nzambe aza na posa apambola yo lipamboli na yo ebatami eza ya kobatama me Nzambe aza na posa afongola yango na kanali ya mopakolami na ye na makambo tozoyoka awa na makambo tozoteyama awa soki oza mayele osaisir bénédiction na yo Jacob ayebisi mama na ye sika touti kotanga alobi me makambo ozoloba na ngai abi kende mbango na porcherie kende koluka mpate moko ya mafuta yaka na ye ngai na lamba papa na yo aliya apambola yo Jacob alobi mama likambo yo olingi osalela ngai oyo ependelanga malédiction te amen libota na Nzambe likambo nyonso ya malamu oyo kosala eza na malédiction te me likambo ya mabe oyo kosala yango nde ezali malédiction lingi koloba c'est ce qui est mauvais na boye Jacob abandaki kobanga mama na ye Rebeka alobi te yaka ngana lamba papa na yo aliya apambola yo nazo koinvite yo na priere ya 15 jours oyo yaka oliya oyo yaka na oyo Nzambe atie kati na yo yaka oliya bilei oyo Nzambe abongiseli biso po ete malédiction ezalaki kati na yo elibere yo na kombo na Yesu amen. Tango Jacob apusani mama alambi aye na biloko apesi papa na nsima kopesa papa apamboli Jacob lipamboli ya Esau ebongwani ekomi ya Jacob nalingi nayebisa yo a cause ya malédiction mutu moko te achange lipamboli ya vi na yo a cause ya malédiction mutu moko te achange lipamboli ya bana na yo a cause ya malédiction mutu moko te achange lipamboli ya vi na yo poko osanga kokoma esika Nzambe abongisa zala na pesa yo témoignage nanga naza parmi bana nanga nazalaki na mwana moko mwana wana botama mwana mobali kitoko mwana malamu azokola bien aza na bisaleli moko ya kitoko metango akomi mwa age ya bagarson akomi kosangana na baninga akomi totindi ye na interna ntango akekuna na interna ake kokuta na ikiri ya bakamarade éducation azalaki nango na ndako abosani yango ntango ake kokuta na ikiri ya bakamarade kuna bakomi komela bakomi kobenda mwana azongi na ndako bazali bango mibale na mwana nanga na mwana asemeki nanga ntango bana bazongi na ndako tomoni bana mentalité morale conscience na bango totalement changé amen libota na Nzambe mwana bana bakomi soki biso tokei tolobi boye bango bakei boye soki tozongisi boye bango bazongi boye vi ya mwana ebebi yango nalingi nayebisa mama moko na pokwa lelo Nzambe achange identité ya bana na yo te à cause ya malédiction identité ya bana na yo échange te ata yo mutu nano oboti te bana oyo okobota mutu moko te achange vi na bango eloko nini ekosalema ndeko na bino wana aumeli donc vi ebebi penza ebebi
na bomi kotuna nzambe oyo aza mwana ngai te oyo aza mwana bato aza mwana ngai te. Amen. Oyo koyika mpiko kino na suka yende akolonga yaya nde tozoya na maombi awa tozoya osakana te. Amen. Priere echangeaka makambo ebele tozoya kosakana te. Nzambe azosala makambo ya minene awa. Tika nayebisa yo oyebi semaine oyo esengelaki to prepare po tokota na priere to banda priere ya tumba samba. Ezalaki un certain mardi navandaki wana namoni papa ye alobi mama mibo nalingi nayebisa yo eza na likambo moko ya mabe elingaki esalema me nzambe alongoli likambo wana. Epui likambo wana soki esalemaki bana na yo balingai bakabwana makambo elingai ezala bien te. Amen église. Amen église. Nazoyebisa yo ke nzambe epopo azosala osala ya minene. Eske tokobetela ye nanu maboko makasi. Nazosala publicité te nazoyebisa yo baverité oyo kosunga mpe yo okomprendre ke awa tozoya kolekisa ngonga te tozoya vraiment na présence na nzambe. Ezalaki mardi nazwi message mercredi batindelinga baimage bandeko bayebi resho ya gaz bayebi nde nini resho ya gaz esalaka badega pai Ariel boyebi bandeko bayebi resho ya gaz eza resho ya 4 plaques. Mwana nanga moko ya mobali atie mai na resho abimi ake na ye kotambola oyo ya mwasi mpe akangi na ye ake na ye na conseil de mama na église bakangi ndako bakei mai etoki ezaki mai ya komela mai etoki nzungu ekauki na ntango nzungu ekauki nzungu epeli moto yaya yebisa ngai nanu mai ekauki nzungu ekomi rouge na nsima okoma rouge baye kokuta yango noir na kati eloko nini ebomaki moto wana. Amen église. Nzambe epopo akeye kovisite biso na Angola akeiti kuna na Angola loboko na yesa mokuse te. Esika oyo okangami na prison bana oyo bakangami na prison malédiction elingi elukela oyo baproblème nzambe akota makambo wana alongiso na kombo na Yesu. Yaya ntango batindelinga baimage wana na bandi kolenga